para la fille batikali koyate bayate trace ezate mais non à proposer inga que est-ce que toki comme ça la procédure normale il y a adoption pour que tu adopter la fille à comme on a moi na biso et puis nous sommes déjà habitués avec l'enfant côté la paix moi nango côté la tamo longi na ena yo na habite ka moi no que me robota quelque part là au commun un sentiment ya mon maman quoi comme un sentiment on a la ressemblance voilà mais en réalité c'est pas notre fille non c'est en réalité mais avec que non c'est ça chérie au moins bolingo nyonso to pesi moi na wana hein déjà to pesi affection non là zo pesi affection parce que ça innocente aïe de l'autre c'est ça et mon avis il faut tout ça là au péché le bien que to kende en cas ils en avons moko légal to zo moi na wana to futa ba droit chérie bilo mususu isa ma bon sanzana to vanda eu tant d'années tamba ko pambola biso d'une manière voix au péché yebisi isa voix mo ya bien autant que tout le monde a un magistrat passer l'acte d'adoption pas je vais combo si doit adopter la loi n'a biso à reporter comme on biso mais nazo déjà prêt d'office a commis moi na biso légalement a commis moi na biso donc a commis na ba droit nyonso ya biso ana kati moi te d'abord il y a keke ça veut dire quoi tala c'est mon histoire moi la bomba no benge keni eza ba histoire mon so pese pour ba keni yango bien keke on a bien keke donc tout ça là tout nasi ça va nous coûter combien non en tout cas au plus cher ben nanga eza non na ebi ça ça rappelle ça et là nango ba primauté que sonde allié kutalo ba peut-être que ça fazer mon kaka ou bien parce que n'est pas ça on a suite rejeté et comme le super problème parce que l'état est qui fait bon habitude à lokota zo belela abanda ndeko bela mukolo ba tu pe batondi même utako bimalo ba kengane mutu na accepter ko soit moi non ça va moi irresponsable la botina ye amoni ke moi beaucoup la moi moi était à bois qui est peut-être pas la bango menace azo isema robomba na zo bois qui est surtout luka bana Nzamba Pissio. Nzamba Pissio. Donc, Kenny Mabana. Merci beaucoup, mon amour. Ça va bien, mon cochon. Je t'aime encore. Je t'aime aussi. Merci, chérie. Ceux qui ont ça, ceux qui ont laissé mon abisso. Azad je sais, Azad, vous laissez moi, nana. Azad de je sais. Donc, mon amour. Chérie, s'il te plaît. C'est qui se semble. C'est ressemble. Surtout à Koto, sur Talikaka. Qu'est-ce que mon viva? Voilà le commis sentiment. Bon, pour nos familles. Si on a dit coup, moi la côte n'a coup. De même moi la thé. Nous sommes des Africains. Moi on a on ne peut pas voyager. Hein? Tu crées voyager. Non, tu crées voyager pour te bangana. Tu dois être en solo là-bas. Tu connais sa vérité, tu connais sa vérité que tu as adopté. Il y a une famille dans le abattoir. Le va le battre. Je ne sais pas chez toi. Domestique Kenza. On a qui bête la montagne. Domestique ça y a dit allez. A dit accueilli, a bêté lui. Et comme pas bise mondele. Famille tranquille. Famille na onde. Comme pas grand Fifi Makuta. Aïe. Bon, toutefois, on est des... Non, toutefois... Papa, on est des responsables. Ok? Loi ezali, oyo, tu as adopté moi, ils ont mis deux qualités dans la volonté. Ok? Tu sais, il y a un bon malaté. À moi, tu as dit que tu as des difficultés, il y a robota, tu as adopté. C'est tout. Chérie, maintenant, avec bon. Tu as battu que. C'est quoi bon? Il y a bon, c'est entre nous. Nous gardons entre nous. Tu as une fausse là,
Bonne torsion. On a mon ordinateur, on dirait le bas. Bonne torsion. Je vais m'occuper. Mon cœur, je suis là. Maman est là. J'arrive. Mawa. Bayaya, tola muka. Kofutela. Pema. $350. Au-dessus le pangoué. 20 sur 20. Bon, Nabo est mon bureau comme d'habitude. Hein, parce que là-bas, ma camarade n'a pas maître Géry Azakuna n'a pas. Mais parce qu'on comprend les types. Pourquoi Yoka. Et ça, le roi gravité, c'est pas compliqué. Comme on dit en français, les loups ne se mangent pas entre eux. Ça veut dire que bateau Bazakuna le roi va conduire. Donc, magistrat, procureur, Bazakuna, biso awa peto na magistrat, na procureur. Donc, facilité la facilité qu'on a ici, un chef chef magistrat Nagombe. Là-bas, et ils ont de l'appui. Parce que alors, qu'est-ce que moi je vais faire? On a proposé une idée, on a un numéro de dossier na yo. Na zu yango na pesi yango magistrat na biso ba robenga na entre bango ba kondi ba longo ka dossier kuna ba ye nango awa na Gombe comme nous tes avocats tout ça awa na Gombe tout ça la maîtrise pour maîtriser le dossier awa comme ça on va plaider en ta faveur pour que condamner au macacité en fait et ça pour ton bien. Parce que Kuna Bato Bazakuna, en fait, c'est nous tous, nous sommes des avocats. Mais l'avantage qu'ils ont là-bas, le magistrat Kuna Ayeba un avocat là-bas. Hein? Et c'est le compliqué, madame. C'est pas compliqué, ça se passe toujours comme ça. Là, vous avez plus de faveurs. Vous prenez les dossiers seulement, vous les déplacez d'un côté à l'autre. Hein? Et ça, c'est compliqué. Ceux qui chef Nanga Zalango Kotanaï, c'est seulement parce qu'il n'est pas là. Peut-être qu'aux Obang, aux Okanisani, papa nanda kumakelele kolobaloba kuswana oui na besoin makambo esila nazwa kimia nazongela vie nanga normal na mesa mambo kosamba samba te boye papa te okosamba samba te ngai musana ngai za wala pona sambela. Donc quand je vais déplacer ces dossiers, c'est pour avoir la maîtrise et la facilité de vous défendre. Hein, c'est normal, papa Rolobanaye, parce que les Cambodgiens commis. Mais sur les Cambodgiens commis, c'est pour que nous trouvions la solution. Une solution soit à l'amiable, soit s'il faut payer des amendes. Donc, on va juste alléger tout pour que tout ça se passe bien. Hein, madame? Je pense que prochainement, tant qu'on y a, au coup, na chef Nabiso pour que a expliqué très bien. Pour y me t'en la mission dans ma bouche. Ouais, Tina. Mais après, je vais passer à la maison, ceux qui, ma précision, ils allaient, avant tout qu'ils n'appellent. Bonne route, madame. Merci, papa. Jérémy, papa, viens. Quand il pensait pas me faire ça, t'es belé, Eh, nga tu as moi citron na mayamoto. Pour papa kokaze ite. Moi na nani? Alali. Tout le monde qui te sont en famille. Même qui est dans la famille. Aux amboka moko na mosinanga. Na maman. Aux amboka moko. Donc Zamba est mort c'est ma femme na ndenge na ye. Donc aux alrois aux alanda kwa ndeko na yo. Aux alanda kwa grande sœur na yo. T'es azaleki. Na mukolo kwa leki na yo. C'est pas qui mukolo. Parce que na mona ya mo beta mo balangi na bino e mona soyez botonga ngayo to de ya sécurité de botonga. Tu vas ici awa pour te selon moi c'est vraiment très capital. Pour la moi. Ndenge zaboué tokende na commune to adopter mwana to légaliser ba mikanda nyonso to donc d'office mwana na akomi mwana biso onende komé ko banga ki obwa kaye apporter na biso to pesi be kombo akomi Kenny Mabana c'est notre fille tu vois lorsque to bengi yo zande ko na biso zande ko mwasi OK makambo oyo esuka entre biso
milango lokola mai. Mais là, tu prépares enveloppe moko. Ndeko noir au peso yango. Enveloppe pour les années pour garder secret. Ok. Même ça va te battre commune de bénéficier ngam na na mwana na tikala ka. You enveloppe les années. Eh watu ngato kabola mwana na lokwa wa biblette. Ngato kate katika. Ko to ko garder quoi? Mwana ndinga zaboye atata ngokola. Azala kwa mwana biso ayeba likambo teke yo mto ya kina yo. Ayi ayebi mama automatisé. Biso peto to boko lokola mwana biso. Voilà. Yo pe ko zo soena ye kaka lokola mwana biso toboti. Mais wana noza sulu kwa mwana musala tena comme lokwa noko na yeti. Ko mezate. Ko zo ande mwana musala mususu. Te. So ba tondi na ndako et ça peut supplier. Yo zo garder ka musala na yo. So polingi. Biso tongana lokoti ya musala sulu kwa. So polingi. Mwana musala na ye. So polingi to faire voyager yo. Ok na yo musika. Eh te funa za na landela mwana. On a des testo tu adopté déjà comme vraiment proposition soit on dit to bâtir le monde enveloppe pour nous ok na yo te na kokotika bino te boso na mkomi na moni so mwana msuba bwaki na ok na yo eh tout ça pour ça yo bana nyoso bana ke luka bana obabwaka poya kana mo eh mama bashi wa uzale tukaona mtoto tunamlokota tunakuya naye hapana vile haiko kasi zale je ko sije ndeko na yo azobota te mama Alain, attention, l'homme sous le banage. Il y a comme aura famille. Non, mais aura famille. Coco, tu m'as cassé. Mototo wangu. C'est une silika mose qui signale. On a to changer comme topesi comme moni. Qu'est-ce que est ma bana? Ah, pour ni topesi Laetitia te. Laetitia topesi ke. Moni yeda be a keke. Moi de na do benge keke tatana afu moi la. To check rent. To check ou soit yo bimisi komo ndambo papa Alain tozi ba komo na biso Ange Alain na Jérémy na yo piso na Jérémy mama mwana na zuna nzela bande onani amemi zemi ya mwana na yebi caprice azemi ya mwana wana ndeto vanda ke bwa kaiti obana mama ba caprice oboko yo bana mani okitikela wenze obwa kaiti mama journal lokota mwana na sala boye nzamba zwa lokumu boso ngala boya kaki ovanda na awana nzamba to se daba mikanda nyoso tu akumwana biso ke to légaliser yango mwana aibe loko yo ata mukolo moko ndoko yangu na atamwambia mtoto voilà parce que ça mwana sema sana ya kumwambia mtoto ile mambo ata batu mu parcelle ata mu quartier usipime ambia ata mtu secret na bakia ndani yako biso mama na Mungu atatubariki jole mtu na mwana na lobi abali mokonzi bo ete bébé merci pour ça bébé j'aime pas c'est ma femme c'est pas ton bébé eh zaka recréer moi ba contenu oh chérie on peut s'enveloppe pour nous comme ça d'accord le salaire na on a compte na moko na baxi le $30 likolo hein $30 kaka. Que ce soit à 100 comme on peut sur 130. Ça c'est un titre. Ça c'est un titre. Ma enveloppe. Maman non bon ba ils ont bon rebellé. Enveloppe pas tout petit ils ont bon rebellé. Mais ko kimo musala te. Te ngana na loko na ngamo puya awa. Ata ngobela yi. Ngaku na préféré na Jérémy voyager na te mama tozuna simu tu na ko lukani na poto moi si o ko batela pe moi la bien te na batela na ngai bien ko banga note classe na bando ko tika na na posa kuna longolo musala menza omeka oko ka sustin so si o sali secret na mutu boko baluka ka boiti voilà ka bana sama nako ah photo chasi ko boy mange yo simba pa chef Tatabo, moko, ekolobo, moko, sekelebo, moko, isilite. Natila papa bakisa to bakisa moko. Eleyo, elepe mage. Voilà. Un respect. Et bakaki papa za papa, za mama. Madame taza nisika na yeye. Bana bilombale na za. Mutayibisa nga secret oyo yako. Mwana nazalo kwa noko. Mutayibisa nga secret. Ozaka pe moi musala. Mutayibisa nga secret oyo. Hein? Mutayibisa nga secret oyo eleyo elengai. Et un garçon mon je l'aime beaucoup. Réalisateur. Glodinganda. Oui, nous sommes yambaye awa. Abayo nini? Eleyo. Le salaire va secret na Glodinganda. Non, tu peux donner cop mon boy.
Bayaya, tola muka, kofutela, pema, $350. Aussi le pangoué, 20 sur 20. Chef. Oh, Tara. Ça va? Ça va, chef. Chef, hier, quand vous étiez parti, moi, je suis mort avec Awa. Avec Awa, d'ailleurs, tout a été côté la dossier, une dame, Madame Fatou. À ce qui paraît, Bunda qui a fait avant le Bunda, et ça l'a dit que la dame, n'a pas sur la bilamba, n'a pas sur Pama, n'a pas la bala. Tant que sur Pama, la petite, elle n'a pas les suivi. Donc, moi, ils se prenaient dans les autos. Ça a créé des échanges de paroles et tout. Et celles qu'ils sont arrivés à main. Donc, Bundi. Et tant que Bundi, parents, il y a la petite, qui va fournir un parquet à Kalam. Il va fournir un parquet à Kalam. Et comme il y a qui nous ressemble et tout, c'est comme ça qu'il y a hier et Panama. Donc, vu que vous n'étiez pas là aujourd'hui le matin, il y a un parquet à Kalam, il y a un dossier. Côté qu'on a un avocat, il y a parti. Il y a parti adverse. Apparemment, quand on a parqué à Kalamou, ça a un peu dans la relation. Donc, là, bien sûr, Chloé, la cliente qui est venue hier. Alors, on a initié, bon, et ça, on a un problème, il y a gravité. Dans le dossier, c'est entre les mains de qui? Au plus, il y a un numéro, il y a dossier. Numéro RC. Oui, on a un numéro RC. On a un avocat à partie adverse, mais il y a ici un avocat. On a sali semblant qu'on s'intéresser dans le dossier, mais pour faire l'étude, pour comprendre. Et toi, on a compris, bon, moi, comme je suis à Gombe, moi et puis notre chef, il est à magistrat à Gombe. Alors, ça, l'effort, tout le dossier, tout le monde, on a Kalam. Tout le monde à Gombe. Il faut faire ça l'effort, dans un numéro RC comme ça, chef Yoko Binga. Et Moutaza a chargé un dossier qu'on a comme ça, on va gérer ça ici. Il n'y a pas de problème. La fille est comment? Elle est de teint clair. Je pense qu'elle est. De teint clair, elle est belle? Oui, elle est belle de figure. Elle a une belle taille là. Oui, mais elle est mariée. Elle est? Elle est mariée. Qu'est-ce que ça fait? Non, mais précision. Je ne cherche qu'à avoir de précision sur sa taille et sur sa beauté. Il n'y a rien. Ok, ça va. Fais comme tu l'as dit. Et puis, ramène-moi le monsieur, ou soit l'avocat, ou le juge qui a les dossiers. Peut-être qu'il peut déjà vous appeler. Au cas où il vous appelle, parce que je vais rentrer là-bas. Je t'ai venu vous signaler parce que nous sommes peut-être qu'à déjà que tu es en train d'attendre les dossiers. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Je vais tout faire pour que les dossiers viennent ici chez nous. D'accord, chef. Merci, chef. Ça va, merci. Marie. nauti kuna pa maître avocat nakende koluka wana ayebisi nga lobi ameki mpe kobenga kolandela a comprendre ke babasi wana basololi déjà na parquet wana ya soki ya nini kuna donc baza na avantage makasi makambo nyonso eza mpona bango. Mais comme moi je te disais soki moto akeki porter plainte plaignant azalaka déjà na avantage nalobaki nongo naloba nongo comme ce soit bivena sisa ko expliquer onde ba expliquer bino basi onde bwa ko comprendre kama makambo na sima comment okita mongo te akeki kuna na côté na maître avocat ngo sikoyo na expliquer ye alobi a comprendre nazo comprendre na nga yo lisusu te nakende naloba na yo te okosilika na expliquer yo ozosilika sikoyo nasala net problème eza te mato ezoyoka oloba naza déjà stressé obakisela nga su bastress ebele ata yo moko nde alobi na ngai il faut tosala effort balongola dossier na parquet kuna mpe c'est ça tokende na parquet Gombe
kuna aza na mutu na ye aza makasi vraiment o akoki kosala dossier na parquet place dossier eza okwei déjà yango wana te yo Fatou soko moi déjà magistrat comme koloba biloko bongo c'est clair azomoi déjà que oza fautif alobi te ke donc afona kotako na cacho c'est ça alobi te ke naza fautif alobi nde bana basi yana balesi bambongo sololi yango ye lokola aza na mutu na ye mpe aza makasi aza kuna na parke ya Gombe bazwa dossier bakende na parke ya Gombe nini ozo comprendre te Omari eloko eza wana eza likambo mbongo siko mpona kosambama il faut mbongo Fatou parce que ozopusa na boye nde nini kasi omanga na barrière toi ndosola bongo alors te parce que kopusa oyo opusa eza ya bien te éviter nga ya question na ozo éviter te ozoya na balira bien te papa Fatou écoute fongola matoi baloba matoi elekaka moto te omoni dossier ya justice soki molongwa parquet oyo ekende parquet oyo seke eza déjà mabe eza basigne mabe regarde osunga te ozostresse nga ozokotisa kaka na kati ya basusi ata yo moko naza deja bona morala bien te yosunganga nga nasungako te so oza likambo no nga nalata yango te merci tongelanga ngo chemise nalataka si po comprendre ke naosungu te c'est quoi ça lubimisa bamaloba mabe ozoreconforte nga tana eloko moko te banda makambo ebanda je vais donner bosaba démarche mino nde boka na bato na yo soki badeplace yango kuna ekende na parke ya Gombe na opesa mbongo ekozela ngai te na ya kosamba te je viendrai pas bamvutima soki bafamille babala yango na kotela so mpe bamvutima nini yango nga liboso famille na biso basoyoka déjà na famille na so bakanga moto nabunda liboso yo okanga place na samba yo sokanga place na samba mpe kosamba liboso eza yango oyo ya bamvutima ntango ndeko na mwasi ayaka na baproblème soki ayaki na baproblème te na ngai nazala na morale na ngai mpe na ngai nasoka mpe bango ekuna te faut pas mélanger des choses moi na famille na biso même ozongi na barrière mo mpe mwasi na mobali so babalani mpe toya na bala mikie batiki no mpe bato ta libre mpe tofandi no na libala yango mpe kimia ere nyonso ezaka oyo liboso ezalaki makambo kobota baboti bana kimia eza kaka te bakoyaka bamakelele kolobaka yango nani nake kosopela moto ma ye kobota bitumba omoi na famille na biso à part qu'on se retrouve dans affaire étrangère pour nous payer identité na yo tellement jamais la justice va tout na biso tu es de quelle province to sala ngoti pa otinga no ka ke to sala na biso mbaye biso to sala yango te na famille na biso ya na bito sala na biso te nga na expliquer ka parce que ya famille na bino yo la famille na no ba donno bunda papa mate neti nani Fatou, moi quand je venais te chercher bon docteur me ça va na balabala ils la famille na bino pardon obi ko makambo na mino zo sala lupango mosusu motema yo pozo sukisanga motema donc nakoyika na misali pe kama be makambo pe sili comme ça yo mto kotinga mokili yango bezo misali mabe to kufa nzela mo ko lo bini pona mbongo ba dépense inutile atana ndimi ba charge dépense inutile nzamba lola o mari c'est ça gaspillage c'est tokana kiango eza accident ndiko bima pe na mutuko kendo panda mutuka na accident kuna osoyoka kendo bima na mutuka na tuti mutu nga so tuti mutu eza volonté ça pour projeter la mbongo nenge ko futa ba truc ko déplacer ba dossier et ko so mata saki mo basima et ça la 33 blics quand le temps a problème ne mutu comment résoudre bien comme ce problème ça te mutu résoudre ma insolence wana ngai kaka te ngai pa omari yaba bakosa na okufa omona na nalingako do mobali nanga moko azosambwisa nga azosambola nga lokwa kutu ko étranger moko aye na kati ya ndako oyo me papa bana na nga moko na likambo nasali na volonté na nga te omaka olekela nga franchement soki ezalaki ngai yo moto esalamaki na ngai nazala na attitude oyo oza nango te mpa na nga c'est pas grave naokotelango retraite pour comprendre naza attitude ya bien merci naokota retraite je vais prier maloba mabe maloba mbeli
wana ozokalkile mbongo nyonso otekaki te bamillion Yasmine salaka calcule ekoki lopango combien 1700 to mine Yasmine Maman. Jésus Christ. ne oloti ngai nakomi mwana te oloti ngai naye ngai wapi mwana oni ndio na ye lega anzaka na makambo mibale Yasmine makambo mibale eloko oyo ezosala ngai nasala crime te outi mpe na biboma mama mosusu nde yango ezokanga nga mwa moke nasala crime te nayekala makambo mibale mwana to yo kende kala bino tika ndako oyo comme so kende koregne na bomengo kuna ya mwana otekaki na mama na yo na tata na yo mwa chose na motema ya ndoki nga na omituna fufu ezolekana mongongo na yo nazotuna ozwi mpe kanzi otelemi na dushe sokoli naza komituna nga moko mpo nga na difficulté wana Yasmine abotika junior yembo naboti mibale naboti misato te kaka ye moko nakomisi nzambe ke junior bapesi nga koko nakomi ate na mibale nazotanga ke mwa linie ya famille ezofongwama olobi te nakateka sentiment wana ye bakobenge koko te mama ozobima na ndako po ntina no kovandela na ndako eza te mwana te libala mpe eza te naomisamba pamba lekisanga leka kuna nakomisamba pamba nayebi nzela chambre ezali oke kosaisanga badasali te wana ça. Okoya kozwa nsima te na mema nyonso mbala moko oza mpe na mposa nango te oyaki na nini oyaka na eloko te oyaka na valise moko mokolo oyo elaka ya libala oyaka kaka na valise moko soki akoma mibale misato ekomaka mpo obotaka sikoyo mwana aza te okobima na 2 valise 3 valise poani yebisanga okobima nango poani ta nazoloba telemaka ko otelemaka ko ta nazoloba ozolinga okende kobimisanga na balabala kuna kende abetaki yo na kosimbo na nzoto te mama yango mapapa yango wana ozosani oyo esengaki nasala banda kala yango na osala siko oyo esengaki nasala kala yango na osala siko osali yango sans consulter akende junior non maman consultation nsima maman junior s'il te plaît maman oza maman na ngai ça c'est ma maison quand même quand il y a des non s'il te plaît Yasmine rentre d'abord là-bas s'il y a des problèmes ngana mokolo ndako je crois que je dois être consulté en premier maman c'est pas que tu viens chez moi tu prends des décisions c'est vrai que biso no sotoza ticket na likambo et salami moi na disparaître mais tu crois que ça te chasser les lots awa c'est ça la solution maman moi je trouve que ce n'est pas ça la solution nous allons trouver cet enfant ensemble Naye Yasmine banda bobandi ça dit déjà combien de temps maman natuni moto ye moko ayebi pesa tie mwana na ye yobi position na kuteli mwasi na yo
Na ça pour nous calculer montant bon, calculer. Quel montant bon? Montant de quel mois? Junior comment na kana ye? Non maman, eza question comment na kana ye? Na tout ni kaka. Comment na kana ye? Je n'ai pas dit que na komi na kana ye, mais seulement procédure oyo na lingi et kende boyete. C'est tout ce que je te demande maman. Junior. Na boti bino combien? Maman, boti biso. Bongo yo mo zo ba nombre boti biso te. Te. Na lingi na yo kango na matoyi na yo. Ngai na jilove? Ah, yo na jilove, hein? Donc na boti bino mi bali. Mi bali kaka. Yo boti combien? Maman. Ah, Junior tozo solo la kopesa nga na boti mwana moko. Classe wana ya François na ngande muna kotisa yo. Mbongo na ngai ndek mema na ba François milai wana. Kwa la kisanga ngote ke mbongo na nga moko le bisanga zoba. Yo boti moko Siko moko wana abundi. Ah. Te na comprendre. Donc yo na mwasi na yo boli ko bobi misanga nde mama zoba. Nzoka nde bino mbale mwasi na mobali. Boteki mwana. Donc bino bosali complicité na bino bolekisi mwana na mbongo kisi siko boli bobi misanga nde mama zoba pona suka bobe yanga kokwa ndoki. Mama makamo mwende na kisi zoloba wana euti na no wapi? Mwende na obima te. So ezaki mambo na oloba te ongoza na kananga. Yaya ata na zwi mégaphone na banjo tambola mokili mobimba explication mwasi na pesi po mwana bunga moto ndimanga zate moto pesa mwasi no réseau azate na comprendre siko ngai nde na botaki yo na obima zoba te na olinga pete mutafinga ngandoki na olinga te po na sali onyo sa tuma mesenga kia sala mais lelo nde na comprendre que bino mibale mwasi na mobali boyebani boyebi place botie mwana po bo s'enrichir. Maman, omoni ndenge na obima boy s'il te plaît maman koyaka mokolo yo benga na téléphone ke mwana amonani so mwana amonani te junior ko benga na téléphone te pe aw naki ko tie bino na réseaux sociaux lekisa maman lekisa ozo contrôler makambo ozo sala ko tie bino na réseaux sociaux soki bo moni makambo na réseaux sociaux komitongisa mate ochongo na publicité na ye koluka monguna te maman koluka kutu diable te c'est bon maman diable na mintu avandi kuna na soki kolo tika na mboka nini kuna yebake mama c'est bon nde motani amemi biloko wana na réseaux sociaux j'ai compris maman merci bazabulo bantoke pampamba bazosala nga semblant nde bato bolingi mwana nzoka nde bino mo bolekisi mwana na bino zoba mobali mwasi akomonela ye okoluka ngai. Maître Taro, les dossiers deviennent compliqués. Oui. Parce que lors de la procédure, ils sont venus ici pour dire que la femme, c'est la femme. Mais moi qui aussi. a jeté l'eau et qui s'est battu. Mais je n'arrive pas à comprendre. C'est cet homme-là a accepté qu'il y ait Moutou. Apparemment, qu'est-ce que je ne vois pas? Azan a posé ça en dossier charge. Parce que c'est la femme qui est venue ici. Moi, j'ai reçu la femme. C'est la femme qui m'a dit que non, on a chopé la Moutouma et tout. Et puis, même si ce n'était pas la femme avec Awa, mais en entendre l'histoire, les amoisi, les amobalités. Donc, moi, si il faut choper maï. Donc, du coup, c'est normal que ce soit la femme qui m'a chopé maï. Mais après, quand j'arrive là-bas, je commence à leur expliquer comment on va continuer, vu que le dossier, c'est comme si l'homme surgit pour dire non, à l'Inibala de la moitié n'a été, il veut que ce soit lui. Il va endosser toute la charge. Parce que vous lui avez dit les lois prescrites relatives aux coups et blessures. Non, oui, mais après aussi, j'ai vu l'enfant Oyo, Betaki. L'enfant en question, chef, Azanae, Atana, blessure, moya grave. C'est comme si ce sont deux familles, Bazana a conflit, Bazana a problème. Ils ont des conflits intérieurs. Oui. Donc la famille adverse veut juste perpigner, profiter à travers Elo Kwana. Voilà, à travers cet acte-là. Parce que normalement, avec la petite blessure que l'enfant là a, on va seulement payer une certaine amende. Ça ne veut même pas arriver à ce niveau. Ça ne doit même pas arriver à ce niveau. Avec la rigueur du procureur, le monsieur risque de faire la prison. Mais c'est ce que le monsieur a dit. Vu l'ampleur de l'histoire, le monsieur a décidé que Yazoa
azwa charge ya makambo wana pour que ye andimi na yaki ne prison. Parce que l'enfant là est grièvement blessé. Mais l'enfant n'est pas, c'est pas une blessure vraiment trop grave en fait. J'ai essayé de suivre les dossiers. Ils sont là parce que c'est anormal. L'homme venir pour dire que quand la jeune n'a charge à ma c'est moi qui suis venu, c'est moi qui l'ai fait. J'ai trouvé ça bizarre. Et après je me suis renseigné, bah Yoka n'a raté les deux familles. Et que dit sa femme? Sa femme, la famille de Yamo là-bas. La femme, il y a Mobali, chef. Mobali n'a joué une décision à s'imposer. La femme n'a rien à dire. Famille wana pe oyo amona wana babi ba on ba na problème te. Ata ba comme ici li soloron comme moi si Mobali muta sopa ki mai ils ont pas de problème et l'essentiel c'est que comme la femme il n'est plus dans l'histoire, comme l'homme prend la charge, Baroque est né avec l'homme jusqu'à ce que, si ça se fait qu'il se conclut que l'homme aille en prison, qu'il aille en prison. Et l'homme a accepté. L'homme a accepté qu'il aille jusqu'à ce niveau. On peut plaider pour l'homme. Oui, mais après on peut plaider. En fait, on doit plaider. Il doit plaider coupable et après, on doit chercher un moyen pour qu'il paye juste une amende, je ne sais pas même, une amende, et puis on va le relâcher. Mais il m'a rassuré que tout ce qu'on va lui demander, il est prêt à donner. Il est prêt à tout donner. En fait, c'est un homme qui aime beaucoup sa femme. Ouais, il aime beaucoup sa femme et il dit que si sa femme aujourd'hui va même passer 3 nuits au parquet, les enfants vont rester seuls, il n'y aura personne pour voir les enfants, donc il préfère que ce soit lui. Moi, c'est l'année à Gérinda. Ouais. Ok, je peux t'aider de tout mon poids pour qu'il soit relâché. Oui, puisque ça relâché, oui. Sinon, tu appelles la femme. Oui. On ne peut pas plaider comme ça. Il faut qu'il y ait aussi la vie de la femme. Oui. Si la femme décide qu'on ne relâche pas son homme, c'est à elle. C'est à elle de si voir. Elle est consciente de ce qu'elle a fait, elle veut qu'on plaide pour que son homme soit relâché. Oui. On va les faire. Non, mais après, on doit dire à l'homme de plaider coupable qu'il accepte seulement les faits et puis ça va léger. Je vais peser de tout mon poids pour que cette situation change. Sinon, il y a vraiment rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a vraiment rien de grave. Et puis, il va payer une amende et puis on va le relâcher. D'ailleurs, tout à l'heure, là, je vais appeler mon téléphone. Tout à l'heure, là, je vais appeler Vous l'avez laissé en charge chez le petit de la cabine. Je vais appeler le magistrat. Ok. Et puis, on va régler la chose à l'amiable. D'accord. C'est un ami. D'accord. Maître Paul Kebola. Je vais aller voir alors. Je vais voir la femme. Comme ça, je vais causer avec elle après Nathalie Mobile et Nekuna na parquet. Merci, maître. Merci. ezalaka te nga nakondimaka te nga mo mokolo likambo na nga nasi na ndimi na asime likambo na nga yo ke kuna oke obalola makambo su ndeni papa obalola makambo ndeni yo fa otika nga mo likambo na so na koke poza nga mo nakende poza yo ke kondima ngo ndenge nini nga na okamwa yo nikomisaka stepo nakende prison eza likambo na ngai mposa likambo esengo te omwete kosa likambo ya lokumu musala naona na okesalela yo makambo naona na otela ondima pourquoi parce que je suis là nazokanisa mambo bêtise omemi nga na oindui nga na babêtise ya boye epe zobanda ngodwando dekake nanga na omona ngo normal te parce que yo koka okendima kuna te yo koka okendima kuna te fa otikaka nga nakenda likambo na nga ntina suka kasi eloko esanga esengo yango na mambo ozoba te omwete ozodeklare nafuti kokenda likambo ya bien fa otika nga mbono okenda prison na nga ntina suka yo lingo oke prison Là-dessus, je le fais parce que je sais que tu es faible. Les autres, maman, est grave, tu ne vas pas supporter. Je préfère encore toi tuer la maman. Tu vas te ceux qui sont en prison, c'est qui vacances, mais en gros. Aux hommes que les autres, ils vont supporter ma caprice à banane au bassin. Fatamoka yo babaloli bongo tango zo bata okozata mona musala. Lokwa likambo eza yo te tikanga na likambo na ngai nakende na ntina suka bongo te mpo nga zoba te zoba yo kende kuno so sambi okima nyonso ainga nakende ke se porte gawa na bingai nde nasalaki yango mais kasi ofale pa oloba bongo ofale otikaka nde bende kokende yo yesu so bomi lisusu dossier na baza bakeno lokwa mobali no andimi yango nde place ekomi su grave po baotala ye aza mwa mobali fale otikaka nga mona sisa makambo na ngai ongo sisa na moyini
Oh. Yo ça na moyenne. Parce que yo si on a moyenne. Na moyenne que yo qui est prison. Mais on a déjà fautif né ma maison qui ne le sait pas. Et le problème c'est ngai na bima ngai banga ba ke ngai me kama mila été hein. Tout c'est assurance mo zani. Assurance de pesa ngai na bima zani. Non, attends, dis-moi un peu. Assurance, confiance aux gens, fakoti, quand on a qui n'a pas de par rapport au Kenya, les lois de Bakaïna, yo, ça les fort au Bimisangay. Na sens ouana. Si vous yo zone di mayo kende o kende ko kota prison. Oh bon, bah, d'accord, bien n'est-ce pas, maman? Est-ce que tu comprends qu'il y a ton absence même sur ah, on a venu à Pitopal? Son absence na on a condé hein? Ce sont des questions que tu devais te poser au préalable. Quand on dit les conséquences corrigent mieux que les conseils, c'est ce que nous en sommes là aujourd'hui. En tant qu'une mère, avant de poser d'autres actes, il faut te poser des questions. Alors la maman, nakobunda. Nakola mama nakoki koswana ngalokola mama nakofinga ngalokola mama nakozokisa mutu soko réunir ba question nyonso wana na mutu na yo engei bando tino za la poser oui ba langage oui boza discours ni ko tenir devant mutu ata sali o mabe okoloba nini ata mutu na a blessé yo o tenir discours nini mufatu mama ndatonga maman ndaza mutema munene yo ke ko se retrouver na mutema ya bato balabala mutema ya soso mutema moto divertissement na biso nyonso totala Nana Takaza esepelisa bafilme bateatre bagage ya kitoko Nana Takaza bafilme bagage bateatre nyonso tolukaka bakomedie na biso nyonso oyo basuwaka bien Nana Takaza mosisi toko Nana Takaza mosungia bakomedie olingi yokoma pololo bango oluka nani somba terena telo kitoko ovanda na kanape olanda safina